Sali, balambinyo sorti émission kombola bopeto, nzamba pambola bino, nzamba zala na bino, nzamba sala bino bolamu, na bandaku na bino, na mabota na bino, bisika bino bozwami, na ngina ke magazin, na ngina so na bino ka mwa mukie, talaka na linga bino mingi, bolingo na bino, donc, esenga nga kaka, donc, vraiment, hein? Donc, tokoka toujours na kosolola, tosolola kaka. Po nzamba lobike, toyeba toujours kosala ka ba partage, et ça très important. Donc, yangwana vraiment na bolingo na ninga bino mingi, yango bomona nga na yaka toujours de temps en temps, quand Dieu nous donne toujours l'occasion. Donc, toyaka toujours poto loba poto solola. Et on a yana lobaka que na vie, il faut osala motema malamu. Ozala motema malamu, eza très important. Il faut ozala motema malamu. Kolinga ate ozala motema mabe na baninga, kolinga ate ozala mutu moko boye oyo oluka kaka vraiment malheur a baninga, kolinga ate ke oluka toujours béchec a baninga, kolinga ate ke omona baninga na o toujours bazo kweya yo motema na besepelaka. Donc na vie o tozo vivre, il faut vraiment kopesa na ba chance, il faut vraiment koluka bolamu ya baninga. Tant yo zo luka bolamu baninga omona peke baninga na tour na yo ba oluka pe bolamu na yo, parce que semence yo zo tia na mabele ezaka les mêmes semences okobuka. To vivra na mokili moko oyo ke non loi ya semence existaka. Donc moto aviva kaka oya lonaka. Cela veut dire que oya ataka na mabele semence oya ataka na mabele yango semence oyepe ayebaka na kosala nini, ayebaka na kovivre nango. Yango na vie na biso ya mikolo nyonso, na vie na biso ya tous les jours, il faut toyebaka semence nini tozo tiaka na mabele. Il faut toyebaka ke eloko nini o tozo semaka. Po peut-être mutu so koloba nga na sala na nga bilanga te, nga nde naza wana na lonaka na nga te, naza na nga mutu te oyo asalaka bilanga na mutu agriculture te. Mais koloba semence oyo tozoloba oyo, pardon, semence oyo tozoloba oyo eza semence oyo ya ba acte na biso. Donc ba acte nyonso oyo biso topozaka na sa moi oyo ezalaka semence. Alors tant yo ozwi opposé action moko boye eza lokola ozwi semence na yo otie yango na mabele eza nini, eza ndeko na yo, mabele eza frère na yo, mabele eza camarade na yo, mabele ezali voisine na yo, mabele ezali voisin na yo, mabele eza professeur na yo, mabele ezali collègue na yo ya mosala, mabele ezali. Ma chérie, bientôt là on veut partir. Kalami te to ke na di kolembi déjà. Surtout ke magasin alors sikoyo namba kina lobana sona bino ka mwa mukie, mwa ngonga moka ya mukie bongo biso to kende. Donc mutu nyonso to o aza tout autour na yo, oyo aza na mai na makila lokola yo, oyo aza être humain, azala mundele, azala noir, azala ndundu, azala pardon meti, azala race nyonso oya koikozala, azala mutamboka nini, azala. Donc il suffit ka soka za mutu lokola yo yeba ke mutu wana aza mabele. Alors action nyonso yo kopose vis-à-vis na mutu wana eza semence oyo otie na mabele. Alors, tant que yote semence na mabele, il faut que yebake semence tant que kotaka na mabele. Donc, eketaka ezakana nango oyo semence wana ebimaka. Ezakana nango oyo semence wana ebotaka. Sikoyo mutu avivaka neloko ye asalaka. Avivaka neloko ye alonaka. Et ça sokoza mama ya moloni nguba. Tango ekoma area soki tango bat ba na kolona lona ezaki ta ya kolona babilanga yo na tanwana obanaki kolona ka banguba ozaki kolona ka banguba so za kolona lona ka banguba il faut yeba peke na pardon ma chérie et vie là
so zaki kolona nguba il faut yeba ke na tanga kobuka okobuka peta mo ekoma baninga bakomi kobuka mutu mutaki na babuka kaka eloko ya lona kishambo kokena bilanga ya muninga po kende kobuka ndeko wana ya banda eta msusu kolona na bilanga na ya banda olona ka baloso yo kokende teke okende ko ma chérie attends okende teke oke bana kobuka baloso na e non yo fo buka nguba oya yo lona kinde ya mwana yo fo buka yepe loso oya lona ki yango loso pe oya kobuka yango nde tozalaka awa misala na biso tosalaka makambo biso tosalaka ba comportement to affichaka makambo nyonso tosalaka wana ezaka semence oyo biso totaka na mabele siko mutu aliaka kaka semence oyo alonaki yango nalobi ke tosala keba hey ma chérie porta ya kofana na tosala wana tosala na video ma chérie banana ma grande fille donc mutu abukaka eloko ya zolona yango foi parce que mikonyo stango yo lonaka futala yango semence ni nazotaka na mabele donc faut kozwa temps ya ko analyser ya ko discerner ya ko tala ke eloko nini nga na zolona est-ce que na kozana na besoin ko lia vraiment eloko na olona est-ce que eloko nga na olona penza na avenir yango na ozana ngo besoin ya ko lia peut-être ozana na besoin peut-être à l'avenir olia peut-être nguba te mais siko yo tango yo zolo na nguba il faut ibake eloko na olona lelo ona otaka lelo yango na olia lobi siko est-ce que yo sana bezo lia nguba lobi so sana bezo lia nguba lobi OK wana lona nguba lelo po ebike lobi na osana bezo lia nguba mais soki lobi na yo ozana posa peut-être olia nde masangu siko soki yo sana bezo lia masangu c'est que lelo ko tsanguba na mabele te ila place olona nguba banda kolona nde masangu po ebike masangu o tina otsango na mabele lobi na kobuka masangu nde na kosa nini nde na kolia donc masangu to banguba o na zulu kola exemple eza makambo na biso tozalaka nango donc tango yo ozoyinaka yeba ke à la longue okobuka semence ya koyina donc tango lelo ozolona hypocrisie yeba ke lobi obuka semence ya hypocrisie tangu lelo ozolona soki lelo oloni bolingo yeba ke lobo kobuka bolingo soki lelo oloni kimia lobi okobuka kimia soki lelo oloni donc elo nyonso yo kolona yango nde okobuka lobi yango tosalaka keba na façon na biso kotambola na makambo na biso o tosalaka en tout cas tozala vraiment très prudente vraiment na ba action na biso na ba comportement na biso ya tous les jours tango zotambola kolinga kopesa moninga na yo pasite kolinga ko yina ete kolukela ye malheur te kolukela ye pasite koyiba eloko na ete ko escroquer eloko na ete koyiba mobali na ete koyiba mwasi na ete koloba te ke ngaloka nazana ngana no jeune fille nako bando bimana ngana mobala bato. Oui, le loyo bimi na mobile abato, ça semence yo loni na mabili. Mais est-ce que vous êtes prête que na avenir au buka semence wana? Vous êtes prête ako yako lia semence wana? Ya ketango msusu le lo oyo kozala pona peut-être ko zanga o se décider o bana ko bima na mobile abato. Pona peut-être ko zanga o bani ko bima na mobile abato. Siko tango bando na mobile abato, bando na mobile abato lobi pepa o baye na opeli kambango botika na mobile ngo ali ndenge ka mokili pe tambolaka oye kosala peke ozu ya yo moko mobile est-ce que okosepela ke non tango yo siko komi femme mariée mukolo mususu baya baba na koyiba mobile na yo mutu mo baba na koluka kobimaka na mobile na nenga kobombama est-ce que yo kosepela na makambo wana point d'interrogation yango tolo balikamba semence donc eloko yo lingite basala yo kosala ngo muninga te eloko poza na besoin ekomela olobite kosala ngo teke komela muninga ozomona tango yo sala ke komela muninga na yo ozo pesa muninga na yo lelo pasi muninga na zanda kalibala na yo ozo lelisa ye tango yo so bimana na mobile na ye ozo lelisa ye ozo pesa ye pasi na kata libala na ye peut-être mobile na ye kipaka ye susu te likolo na yo peut-être mobile na ye aza susu ko répondre vraiment na ba besoin na ye nyonso te à cause na yo pourquoi parce que yo oye kota trouble na kata libala bato mais est-ce que oza ko songer na avenir? Est-ce que vous avez songé à venir que tant que comme tour na yo que yo comme marié et que moi c'est moko libanda bani ko luka ko bimana mobile na nenga ko bombama est-ce que ko sepela nango
osepela nango te. Alors soki okosepela nango te, pourquoi yo okolingo sala muninga na yo yango? Pourquoi yo kolingo sala muninga na yo yango? Papa pe oyo ta mususu kosaka mama. Mukolo mususu soki mama akosi yo. Est-ce que yo kosepela nelo ka ndenge wana? Osepela nango te. Osana posa ke yo ozala bien. Alors tant yo sana besoin osana posa ozala bien. Raisonnaka pe muninga oya sa pembeni na oke yepe azala bien. Donc tant yo so luka bolamu ya muninga, omona peke yo pe ba luka bolamu na yo. Parce que yo ozaki pardon ma chérie. Parce que yo ozaki ko luka bolamu baninga, omona baninga pe ba ko luka bolamu na yo. Donc vi onde tozalaka mutako sabino te. Tobuka aka makambo tolonaka. Donc oka yo loni, yangone makambo yo obuka. Oka yo loni lelo, yangone ko vivre ngo lobi. Po nzamba ko permettre te que donc yo osalaka batu mabe et lobby yo viva yo donc yo salara bien osalara toujours bien non pour ce qui est arrivé que peut-être yo mabe wana oyo salaki batu ekomeli ote il faut ko yebake oso sala pe bokitani no mabe surtout so yebi koza mama oso bota to sa papa oyebi koso bota il faut yebake ba makambo susu ko zalo sali batu mabe o escroquer batu obimi na basi ya batu omimoni ke yondo za gangster yake ngai nga mwasi na nga na ndako basakana na ete me nga na sakana na basi ya bato donc ozoba ke mwasi na za femme mariée ma chérie pardon tozokende kape pardon na sanka mbamba ozoba ke ndenge ezana mwasi wana en tête moto osekisanga nani bana ngai oyebi bien ke mwasi wana azaka mwasi abatu azaka na mobali na ye mais oza conscient oyebi kaza mwasi abatu mais yo okenda kobima na ye sokota yo okenda kobima na ye est-ce qu'on raisonnaka siko le futur makambo ekoyela ona le futur ba conséquences na makambo yo zosala est-ce que oza ko raisonnango eza eloko totoloba ne bandeleke nguba yo zolona tant yo zolona ka nguba en tout cas yebake okolia kaka nguba oyo zolona nguba oyo zotiana mabele nguba oyo zoseme yango nde ekozala na moment ya récolte tango mutu na mutando zalaki azo récolter loro na ye yo otikala jamais ko récolter ba loso otikala ko récolter loro mususu te oko récolter kaka nguba oyo tseki na mabele osomona alors tango ezalaki tango mususu soki epa na yo erate yo na temps ya récolte ta mususu esali ke yo mikufeli déjà ekomaki temps ya récolte te mais yebake tango yo so botaki pe bana na mokili oso bimisa bana na mokili makambo susu yo mutoko peya ngo yo soki erate yo il faut yebake otikeli bana na yo malheur otikeli bana na yo malheur alors bana wana bango ndesiko bakoya kolia na moment ya récolte bamboma oyo olonaki tosala na mabeti totika koyinana totika kimutea mabe tozala motema malamu tozala motema malamu les uns les autres donc luka malama muninga salela muninga bolamu kolinga ko détruire yete kolinga pe ko détruire même en cachette te koza batu mususu omona na présence na yo aza na yo gentil azoloba no makamba bien azolakisa okalingaka yo mais na sima mukongo azoboma na ndenge moko koza ata na idée te donc azolia yo na cc na façon moko koza la même pas na idée babiloko wana ya malamu te yo koza nango zosala ngo na ndenge obombana muninga na azo découvrir te makambo yo zosala ye yo zoliaka ye na cc yo zo détruire na cc mais yebake ko détruire wana yo zo détruire na cc eza semence yo zo tia na mabele eza semence yo zo tia na mabele ok na moment oyo kozala moment ya récolte voulu ou pas yango nde kozala semence oyo kolia donc yango nde kozala récolte oyo kozwa neloko oyo semaki. En tout cas, nzamba pambola bino bandeko na ngai ya kolobeze belé, mais que Dieu nous donne toujours le temps, que Dieu nous fasse grâce. En tout cas, photo solo la kabo, to solo la kaza juste poto prenaka des fois makamsu conscience, c'est pour ça batu mususu moko ba memaka vina bango penza kaka na kolo bango na kiyendi. Donc, il s'en fout. Na makamsu tanga zo sala pona zo mona ke bon. Na sena nga boyaza yuma na moneli na ngai. Yaza yuma na bubiye yaza na eblenga na lekeli esprit nga na lekeli maele
tomona makamso tomemela yango kaka na ndenge ya bandenge wana me tobosanaka kezaka na motu moko oyo badike misu na ye etalaka juste etalaka mpe moto ya masumu donc etalaka péché etalaka juste etalaka mpe péché alors ntango eza kotala wana eza pourquoi eza kotala pourquoi misu wana ezofixe le deux personnes wana misu wana so ezofixe eza juste na bitke ya koobserve donc misala ya motu na motu ya kotala action ya motu na motu donc ya kotala penza pensée ya motu intention ya motu sentiment ya motu donc okota vraiment oui bientôt ma chérie koso tout est en tête donc ya kotala vraiment na kati na profondeur ozomona donc tange etala wana ezoyeba misala ya motu makambo na ye nyonso tu oyo azosala alors tango ezosala na eza juste po eza lokola semence oyo otiaki na mabele nzambe akosala te ke yo loni makambo susu obuka makambo susu non nzambe aza nzambe ya injuste te maza nzambe ya juste aza nzambe ya justice donc oyo oloni yango okobuka semence otie na mabele yango wana yo korekolte alors bandeko na nga soko oza na besoin kobuka semence ya mabe te soko oza na besoin te ke lobi vi na yo ezala ya kolela oyo bana komona batrahison oyo bana komona ke non en tout cas yo baoyibaka yo bana komona do bamakambo moko boye lelo yo tika ngo parce que ntango lelo yo ozosala ngo ozopesa mpe bandeko mosusu pasi ntango yo ozoyibaka biloko ya bandeko mosusu ozopesa bango pasi ntango yo oza koescroke bato mosusu wana ozopesa bango pasi ntango yo ozotrahir bato mosusu wana ozopesa bango pasi donc ntango yo mabe oyo nyonso yo ozosala wana pasi wana yo ozoyokisa bato yo mpe bakoyokisa okale même pasi wana donc en un mot tozala vraiment prudent que Dieu nous fasse grâce tozala prudent na baction na biso ya mokolo na mokolo oyo tozosala toyeba kosala toujours oyo makambo oyo ezala malamu oyo kosunga lobi na biso ezala bien mwana nga limbi biso toke magasin se bonne na biso ensemble toke bomona ndenge tozotambola en tout cas que Dieu vous bénisse tokutani na ngonga moko so ana tokokenda tokaupa donc toke magasin donc belango nde ya neige oyo kaka mpenza neige etondi ya ndenge kosakala te lelo mpena mokolo ya lumta neige mpenza eza ebele soki na biso magasin nde kaka nayebisa ya bino mpenza en tout cas tosalaka malamu tosala malamu mpo lobi tolia mpe bambuma malamu donc soki lelo toseme malamu lobi tokobuka mpe malamu mais soki toseme mabe tozala prête donc faut kozala prête ya kolia semence ya mabe en tout cas tokomona na biso aire moko lisusu te à suivre oyo nde suka na neige oyo kaka mpenza suka na neige kaka ako biso nyo tokomi na chiluba kaka ako ya titi mutaleki chiluba kaka malukai balubimpa kasi parce que tokomi na président ya nini te oyo aleki nao na nini toyebi te donc o malukai balubimpa mikolo komi kaka chiluba kaka elo mosusu te chiluba kamde chiluba mutana 6 chiluba malukai malubimpa musu ezala nini kutu nini baba yo soki ndenge nini nzambe oyo ezala kaka mwa nini toseka te fo koseka kaka mo mpe mwa imo mpo toseka kaka omoni fo mpe koseka mpo koseka ça fait partie ya nini ya epesaka sante mpe ya bien so osaka moto nyonso bakanda bastress banini ya nyonso tu en tout cas c'est pas bien aussi pour la santé donc faut vraiment moko penza donc kosekaka donc eza remède ya malamu ya remède ya malamu mpona ba santé